ezali ngo kimia masolo malamu ezali olanda manatane kokomona makambo ya malamu manatane alobaka te balingi baboma ye manatane apingaka te balingi baboma ye Kongo kimia masolo ya malamu Kongo kimia masolo ya malamu. Alors, trois fois sur le Congo kimia chercher des informations. Donc, na minute oyo Congo kimia fimbu na fimbu. Tout ça na studio ya Godefroy tokangi évangéliste, surtout benga évangéliste, surtout benga pasteur, surtout benga frère. Tu éviter mais ngana ebika azali frère Gelor. Frère Gelor Inyongo. Si je suis déjà dans Congo kimia leka, to kangele l'autre reçoit moi 5 minutes pour nous recevoir ça peuple congolais na ndenge ya Bunzambe. Mbote na frère. Ngana kufela papa ngana kufela mama. Ngana pona Yesu yene sobera vinanga. Ngana lingi ye mingi papa nangai. Bakomi kofinga yo poyo tikande kolangwe. Bakomi kotonga yo poyo tikande likaya. Donc vous faites la papa ou vous faites la maman. Mais au pona na yo Yesu, inde sauveur à vie na yo. Donc on a mis nzembo oyo na invité pour nga. C'est pas forcément ngai ne muna kufela la papa na maman. Na emi pona bana oyo ba kufela ba parents na bango. Omoni yo kutanga na studio na uti bulota na ko disalité. Na emi nzembo na kufela papa na kufela maman. Mais na pona Yesu sauveur à vie na. Donc oyo kufela maman kufela papa. Pona sauveur nde nzambe na yona bi ngana kufela papa ngana kufela mama ngana pona Yesu yende sobera binanga ngana lingi mingi papa nangai. Merci. Merci beaucoup. Et ça qui fait Gelor, yaza alanga nzembo bo comprendre gaga mais lelo ndi to kota na be ya masolongo. Alors tous apena na studio à Godé, maele bo yaka parce qu'il y a pena côté boulot pena ya revendre sango mais to beta sous moi c'était na kata musala Godé et qui nini et zonga ndini. Alors comment nous awa musala ngeza ndini. Musala ezo bien, moi ninga na sala Marty Single. Ça fait quand même un moment qu'on a commencé en gros. En fait, biso to zo maintenant na biso. Moni, ça fait quand même longtemps qu'on a commencé na studio. To zo attendre na biso to où elle a été en fait to ki mamba outé. Mais tu ba jeune belé so ba ceci et le comprendre nza. Moi maman nzambe na remarqué comme tu moi. Bon ba jeune belé comme sont sous polémique donc ba jeune ba ki mamba yo ki mamba outé. Non, moni na remarqué to bébé sa musala ya nzambe. Mo jeune yo soka à côté na studio ana mingi pressé bimisa. Mon abo miselo faut so na nzambe. Non, faut tout na volonté en nzambe. Ce que le kwana parce que moni belé bango ça na volonté na bango moko, na publicité na bango. Moninga, c'est que ça fait un moment na studio. Mais la bimisi na loroté. Na bimisi c'est parce que non c'est la tonanga o nzamba robana ngai, moi na ngai, c'est bon, siko oko bimisa. D'accord. Tonanga na comité, non wela ni non ki mamba on a mututé. Non, c'est à court cité. Non, c'est là. Mais apparemment, tout le monde qui passer Tchatumba à l'école qui n'a pas émission à lobby, bino ba disciple ya nkolo bino batubo ya mbayesu boza soki ba aloba momo ah ba esclave. Ba esclave nkolo et ba esclave na bango en fait. Yo lo bango ni pona. Na nga le momo bo les important hein. Bate belé natali émission là. C'est vrai que na silika ibomo makasi. Et ça et puis toute la vérité tout ce que tout ce qui a toujours comme il ça que bateau va sembler la facilité biso stoppé aussi la bateau va tamukili personne n'est parfait et puis c'est un vraiment kanda au moniteur lobby que biso tous ba esclave ya ba pasteur au moniteur tu dois savoir un truc aucun da église pour ani au moniteur chant na auto emela tano et moi ba yo qui ça au studio on comprend chango et il m'a rappelé après c'est la même chose comme un mot tuninga. Soit ba aucune église pour nani. Bon, yo ce côté yo ga ki ya lobi bongo yo silike pour ani. Pourquoi? Parce que lobi ke biso to za ba esclave et ba pasteur. C'est faux, c'est archi faux. Toko za esclave ba pasteur te. Toko za ba esclave ba pasteur te. Ba o ba za ba esclave ba pasteur, ils za ba oyo ba komisa ba pasteur neti ba nzambe. Ah.
oyo somoni pasteur eza basi misusu aopesa pasteur plus respect que mobali ne andako wana oza esclave ezapela mibali misusu aopesa pasteur le kumu mobo koleka famille na emoko wana est esclave. Il y a des églises na kati ba église eza na ba groupe musu ba défendaka pasteur ba limité mabe ya pasteur so betika mabe ya pasteur okomi problème na bango wana bango ba esclave mais biso toza ba esclave ya ba pasteur nitinga je me considère pas que naza esclave ba pasteur. D'accord, alors message pour na pasteur Tchatumba to sauter pasteur na opesera conseil na nzambe et là on a sepeli et là on a sepeli pardon na beta c'était nango et belé ce qui ndoki ayo sala témoignage bato ayo kaka témoignage ya ndoki pasteur ana asali témoignage belé ba ofinga mais boyo kae parce que alobi bien azalaka faux pasteur. Donc nous on sepeli na mutabongo azalaka faux pasteur ala sabino comment ba faux pasteur batambolaka. Alors comment yo tongo yo ki message ya bongo zo ki kanda Kanda ezakira le mot lobby esclave. Je me considère pas esclave, il y a pasteur. Je me considère pas esclave à pasteur. Et là, mais oh, il y a lobby. Parce que tout le monde a témoignage en doki. Tout le monde a témoignage en doki. Si vous avez témoignage, il y a faux pasteur. Oh, il y a bon wani mutema. Donc, il y a témoignage, il y a faux pasteur Tchatumba. Il faut bailler comment parce qu'ils ont aidé, parce qu'il a dit des choses. Mais il y a pas mal à lobby, c'est la vérité. Il y a faux pasteur. Non, à lobby, oui, moi, qui est tant azalaka pasteur, azalaka aventurier. À lobby, moi, dit. Azalaka aventurier. Et azalaka makamwana. Mais tout ce que la coûte, c'est que mouton est faux. Ayo ko bimisa vérité na que tu pour te comprendre mamoko parce que lobby est le moins important lobby que na église sur comment comprendre des choses ba on écarter c'est vrai. Merci beaucoup. Message il y a pasteur Tchatumba ba lobby au lobby qui tango zaki faux pasteur le lorsque tu comme un vrai pasteur mais asili kaka pona ndenge bobenga ki esclave ya ba pasteur. Alors frère Gelor kokuta dans studio awawa évolution ya album nezo de ndenge nini. Mais voici, je viens frapper à ta porte. Reviens éternel, délivre-moi là. Mais voici, je viens frapper à ta porte. Donc, mais voici, n'est-ce pas ta porte, nous avons fait la porte na kota. Merci. Alors, merci beaucoup. Marie-Laure Mwaka, Bambote no Yangwana, Vedanga Zoro Mabia la Vigege, Bambote no Yangwana, parti au fond de guerrier, code 12, Bambote no Yangwana, Nanangombe na Italie, moi si o ya bien wana, Bambote no Yangwana, Ndengo Lobaki to Mbappé Basali Nanzambe, Yeyo, donc Yazali successeur, il y a évangéliste Baka, Roger Baka, Nagisa Sakuna, Bambote no Yangwana. Et puis Vanessa Tumba, c'était un papi James le plafond de Genève. Alors frère Gelor, na bunzambe bando yambankolo, ba koko soni yokuta nango, na ba koko soni oyo na no kuta nango te fo kuta nango vite fait. Depuis na banzambe, bato ba juger trop apparence à moto. Moi ma casse pour écouter. Bato ba juger trop apparence ya ba sai na nzambe, apparence ya ba frère. Ndengini. Il faut batika. Moto muso moni ebele bakasaka so frère moi lati abimi na tela lati costume. Bien cravate, chaussures ya cher, qui est moussa nzamba solo. Nzamba tala à motema. Mais tout le monde a passer les lots, tout le monde a maman passer chaussures à sika, passer chaussures à sika bandimi chaussures et tengama, tout le monde a ango. Te, omoni elo ngala ina loba na zonga elo na melo ngala ngobake batika ko juger parce que pour muta ko sambela, botika ko juger apparence à mutu. Nzamba tala apparence à mutu, nzamba tala apparence, nzamba tala ka motema ya mutu. Keba mutu mususu na mona émission pasteur moi lobike il y a sali 20 ans na manzambe ya leki mais yo apparence ni nango ba otala pa na yo parce que comment na yo ndenga na yebili yo choko otika na yo ozonga no couleur d'origine ozaka no pe mwindu te mandefu ndo za okata lokola fali otika na yo olongwa na yo Gelor Superman congolais okoma na yo frère Gelor. Donc déjà bah changement voilà déjà il y a quand même je sais pas. N'en parlez pas forcément de moi. On parle on a ebelé et pour tout le bela bah koko sunu okuta na ngo ndingo ya makoko koko sunu okuta na ngo ezali que jugement batbachaka nga sepela na parce que samba komina bible batu babeta masolo na yo babeta masolo na mabe bakuta yo na ngote elo kana sepela mwana parce que mutu ko finga nga mais peut-être que ngai na to sa nzambe plus que yo mais yo finga nga
peut-être mon engala taki tali choto zonga na uti boulot ouais na salité na uti boulot voilà la lukite na zonga na ndaku na bonga mana sala pandeni na ta posting non ozulinga na studio na uti boulot na ebiso kaka ndenge na za bozulinga pe la même chose donc ba ko na kuta na weza ba jima ya bato fois j'ai on a passé dans la kala ba façon ça on toujours et passé dans ngane na zalaka ba se belé ba chéri belé Choco Dena Salaka. Et ça qui donc Moutaouzum va passer, Bazou Jijo Kaka. Et ça la rapace. Même si Nzamba Lobi Bakut, Balo Bama Ben, Bakut, on a monté, mais et ça la tout passe. A passé tout le monde à Yanguana. Et au Kostala, Batbarasation, tout le monde semble remis parfait. Au sein que le monde Mouki à ma bébé, Jijo Balmon Bango. C'est normal, yo, Zana Moukilio, yo, Mosaya Moukilio, oui, Balobang, mais personne n'est parfait. Même Pasteur, au Baté à Abisso. Parce qu'on appelle la mais dérangerait. Non, ça me dérange parce que tu vas juger trop. Tu vas juger trop apparence, tu vas juger trop parce que Moutaoumo Sambela, Netinga, on a un peu la gangue là-bas. Ça peut s'appeler Bananga Pinis. Est-ce que nous, Bakina Mabe et quand il y a peu de boulot, on a appelé un collègue, tout ce que vous avez hypocrite, vous avez appelé un collègue, on a appelé tout soigné. Et après, on a dit pardon, mais tout soigné. Personne n'est parfait. C'est bon. Alors, message, on peut s'en abattre, oyo ba mona kaka oza parfait ba kotumbola yo message ni opesa na bango message na opesa bango balobi na lobi tout tika ko juger bato na apparence ou tout tika ko juger mutu parce que mutu ko sambela faut forcément ça parfait. Merci. Message ka na opesa bango yango. Merci message eleki Nancy Boyoki frère Goleur alobi aza parfait akoki pe ko zonga na choko eza makambu akoki pe ko kata ne besuki akoki pe ko kolisa ngo pe akoki pe ko kanga yango pon azalaka pe neti bongo matiki me bozo juger pe soka zongela ngo est-ce que eza jugement ou bien nini zaka makambu na kata makambu kukutu na studio a pa ya Godefroid Godefroid to yebeliye musaya ne kinda na ningutu na kati otende kunanga na ningutu ayo ksonzembo to banga nzambe. Voilà, toya wana rocha yango to tika tana 5 minutes to tika 1 minute nzembongo. Alors question ezali boye. Ba koko soni ni yokutana na kati studio Godefroid. Awa. Bon, koko so est difficile ezali que Ambassadeur ça passe, c'est difficile. Ça passe ma casse parce que au moment là où place au ça maman nzambe ya bien, Satan a toujours le kakobebisa. Ayaki déjà. Non, Satan a partout. La vie de Satan a partout. Partout. Problème ma casse na coûté na ngoté. Mingi, mais Satan a toujours kobebisa. Neti ya Godefroid Satan ngwa ya kindeni. On surtout na ngai kibumuntu na yo na studio Godefroid. Donc la Godefroid. Mais vous savez bien, yo na bi ayo ki sanzamba zamba na muboyo ka ba son. Au mona batebele ba ya. Boyo ka ba son. Mais apparemment musala gas na kati studio oyo. Yango na bi boyoka ayo ki sabino bino bo juger. D'accord. Maquette à pamba bo juger bino moko. Merci beaucoup. Et ça là qui wana pasteur Gelor évangéliste Gelor frère Gelor na la personne qui ba titre tout mais studio Godefroid za yango yo bato bozo loba ote Godefroid musala ke malamu te frère Gelor ye mora lobi ke musala ke malamu na kosi. Je vous encourage frères et sœurs par la compassion de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu. Yahweh nangai yozali malamwe Yahweh nanga yozali kitoko. Voilà. On dit beaucoup de ça studio est bien déjà. Merci beaucoup. Dans l'ambiance des studios, vous comprendre que les gens ont bien Congo Kimia Fimbu na Fimbu Tibo Goto ça les News Star 1 million de visiteurs par jour pour rester branché la carte pour avoir image au kuna. Alors frère Gelor comme on presque na souka mais tout on a 4 minutes tigali pour 1 minute moto bomba pona koyoka sona yo frère Gelor message moko boyo pesa ba na nzambe ke tango zalaka na mokili osusa ngote ke ndako na ezikaka kozika wana ndako ezikaka suite nango le gaindeni ya mwambango kaka po ba tuna ngo tuna ba commentaire. Bon voilà ma photo de l'émission bima même là ba moi ndambo ndako na ezika vous savez que mur ya ndako na koyaki yo na kati ngana kati déjà na frère na peut ça communier parce que beaucoup tout na so frère Mingu beaucoup na frère Mingu azalaka pour biso ba recherche frère Mingu Domingos boluka e beaucoup na azala nanga na mwasi na bana mur kwei
Voilà, tu as na bunzambe te. Na bunzambe. Wana église na bande église moi sikati. Mais reconnaissez qu'il attaque. Moutongo yemora place à Otalanga amiyebi parce qu'après une semaine après frère nango zotalanga une semaine après babetenga lisobenga ba tout na voiture. Ado bataka kiyo. Izaki attaque. Moutongo petit là ça. Moutongo paye mo amiyebi. Na bi ka otala émission azaba mina otala émission. Amiyebi parce qu'une semaine après bango ba tout na voiture. Donc c'est donc moi maman Nzambe moninga na parfait. Ezaki pour la nini? Au moins tu dois savoir un truc qui jalousie à ma casse na maman Nzambe. Biso basa na Nzambe ebele biso mo dobe biso musa na Nzambe. Hypocrisie za ma casse. Qui monte en ma base à ma casse. Au lieu biso to passer message à malamu poto benda ba o bazali banda au contraire entre biso mo na biso mo tozo bomana. Entre biso na biso mo tozo yinana. C'est ça qui est triste. Donc il monte en bega pourquoi kaka parce que pourquoi kaka yé. Et ça là qui est melinga maramwana na kufa. Histoire eza photo comme jour to bandi eza histoire za mulai. Merci Boyoki Binomoko aza jeune aza na makila kitoko aza bogar mais andimi a servir nkolo na bilenga mukili oyo atiki yango po servir nkolo dans la niveau ya exemple boko zwaka ba jeune pour moi c'est na comme déjà vous comprenez aba mote belé pas Godefroy moi tiens non bien alors album na yo vous en a combien de chansons na kati single ou bien ça ba chanson combien de chansons et puis écoutez comme on a combien prix boni Eza maxi single tout ça pour l'instant c'est un album oui bah maxi single normalement ils ont la 6 chansons 7 mais là tu comme il y en a 4 5 mais là tu comme il y en a 8 chansons comme album album nanga ils ont si tout va bien à 12 si tout va bien à 12 dona moni kota Nzambe eza na bo pété parce que na mukili Frère Gelor azaki Superman congolais a nyokamaki po bimisa même ata maxi single moko même single moko na bunzambe tala pété et loko ni esala ki na libanda okwa ko bimisa te tango koti pa nkolo ba opportunité wane funga mpona yo pour l'aime suba ndeko no pe msuba ko libanda te ben suba landio ba ko sala makambo te bon ngata na zaki na libanda ndingo utiliser combo tozaki na ba projet bon ils ont peut-être passé là dans le bateau loko mutu sepela na passé na yango de sali ki loko mabo ebele ba bonga na passé na bango vocal moko sala kana concert moko betana ki kole boy tina na yo ka nzemba ngo oyo boyemba na ba collègue no kutanga ba kombote vocal no kindaka na ngwana est-ce que zonga biso te bina pote ba pnenge zaki bina ndeyo te wala sko eza bukalia tauna zaki baboka na kobeta te histoire na kobeta baboka na kobeta te histoire na kobeta ozaka même alanga nzembo oui ozonga biso ke na ngondengo kindaka na ba pnenge zaki yo quoi te boka na kobeta te mais histoire na kobeta baboka eza na ngoba ndeko nanga la skoni baboka na belele ndeko nanga la skoni soit alors na signalé bino chant Gelor rezo ya to tika na 2 minutes yo kango et puis voilà tout ça biso ka ne 2 ans allez Frère Godé Toleka Godefroy moi ba dédicace association Tabita oya mama Tabita ya Moïse Mbia association Tabita ya Moïse Katumbi association Tabita ya mama Tabita si azam ta Moïse Katumbi oui bien sûr je vous encourage frère j'espère par la compassion de Dieu offrez votre corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu Yahweh nangai yozali malamwe Yahweh nangai yozali kitoko papa yapesinga pema yavi yamona yembelaka papa yamona kumisaka donc nzembo yango oyo nzembo yango yo donc banzembo ezebele bakoyoka mpe nyonso te donc ya moke yango oyo c'est ça ebele balobi okobalaka te
mingi pe baza koloba kokota te mais loba na bango kaka yesu azali malamu moto akoloba loka kokota te kobala te lobanika yesu aza malamu. Bon, on a sali avec ma soeur Belinda. On a sali avec ma soeur Audrey Ouloukou. On a sali avec ma soeur Belinda. On a sali avec jeune frère Nanga Jonathan. On a sali pas mal. Voilà qui a volonté. Avec ma soeur Belinda. Merci. Donc voilà. Donc je montre comment on y a sauté. Merci frère Godé. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On a qui idée, album il y a frère Gelor et Zogoya et tu comment combien? Ou bien au félé. Pour les Lobanzambe yagi au félé. Mon album ça non sacrifice. Comment album sacrifice? Au Kabanayo. Sacrifice. Au Kaba. Comment album sacrifice? Au Kaba ou bien au Teka. Mais comment album sacrifice? D'accord. Pardon, pas na membre pour comprendre biso. Toujours la question moko. Comment album sacrifice? Mais vous allez au Kaba ou bien au Teka neti ba baninga nyonso. Mais oh la yoka français na katanda kuna avec comment album sacrifice. Donc sacrifice de à sacrifier nous autres on a âme na ye pour akabela bino ba CD. Ce que bimoni na katanda album souvent ba teka 15 francs, 20 francs. Yo, sacrifice vous avez au moins 5 francs. Sacrifice. Le banzambe komi oteka. Non, moni mbongo wana 5 francs na. Tout pas binzamba lobi hein. Tout ça nanda kuna eti. Yango servir na katanda wa église ko somba bon. Merci. Alors, ezali pe yango pe e kosala ke ba mbongo mosazo bimisa awa na studio ya Godefroy pour Godefroy quand même ezali entreprise munene ya studio. Place batu minene ba ya okota ba son ko bimisa ko sala ba mbebele Godefroy a travailler na ye. Alors mais au fait l'été. Mais tout travailler na ye, mais tout travailler na ye. Ya ye binga na ye, tout travailler ensemble. Asa sorte de robin on est moi producteur pe. Po yé normalement soko ye na mbongo to ko lega te. Mais siko, moi siko yé siko lo asa tano yo bien na ba sorte ya producteur pe. Siko merci. Alors, tout comme Nasuka, Nzambe Apambola Bino, ezalaki Congo Kimia.com, toujours à battre pied levé, banini, bon, Bambo Tebele, place ya Bandeko Nyos, Barolanda Biso, les news stars congolais, Venanga Zoro Mabiala, Bambo Tebele, pas ya Godefroy, Yemoko, donc Belé, triple X. Moi, Bambo Tebele, ça la rappelle bien, ma passer, n'a besoin de ma banga, même les frère Nayo, Mozaranaye, passer. Passer en France, Nani, Vienangai, Robert Ngoma, on a besoin de père. Ah, papa Robert Ngoma, papa Nangai, papa Nangai. La PCP les sous pasteur Shadrach, pasteur dans l'église Sinaï. La PCP Mbote, qui n'a moi Sinaï, maman Pélagie. La PCP pasteur Serge, pasteur OR, église Moko. Les soixante, c'est moi, pasteur Moumalamu. Deux églises. Deux églises, donc, on va Tongo, puis soit pour midi. Si on a pasteur Moko, aidant pasteur Serge, aidant Mingi. Serge Palmi, donc aidant Mingi. Tu es pas raté, mais ça me la bonne. N'a l'église n'est bonne, à l'époque, n'a pas problème, n'a pas bien été. N'a l'obé les caraboués, ou bien prier pour Nanga, puis ma rampe Fungama. Oh, na yela ba pomi mo makasi. Ma sambela pona ngato ko ba chaîne na ya eba ngati. E po bana so botaki na yo abo yamba yeso. Non. Babi mutu ntu za ba poema miki zangati. Mais pasteur on a sambela pona nga. To ça la chaîne de prière il y a une semaine, to ibanate. Pasteur Palmi, Serge Palmi. To ça la chaîne de prière. Serge Parmi pardon. Parmi. Parmi. To ça là jeûne de prière il y a une semaine. Après une semaine, Mamona. Et pour moi, mi. Moi. Yo kani va bunzambe. Donc, pasteur, on a une mingi. Azan l'église de Yatongo. Donc, place Azan Zamba Batela. Yo na libota na o pasteur. Na kuma Nzamba Batela yo. Oza Nzambe. Nzamba Batela. Oza Nzambe. Na ibipto na olo bango bona répéter. Oza Nzambe. Pasteur Parmi. Oza Nzambe. D'accord. C'est bon.
Merci beaucoup. Faut comprendre l'émotion de Frère Gelor. Il est à Monica passer parmi qui a un Zambé. Et va passer mon sous de sur bazar en Zambé. Va passer on se bazar en Zambé. Après il y a des pasteurs au bazar en Zambé, le côté au bazar en Zambé solo. Il y a le côté on a ce qu'on a évité. Bébé bazar belé au bango va miébi. Moi ce qu'on a évité namte. C'est les Zambé va bien. Pasteur on a yé andimi devant tout le monde que moi le sanga passe yé andimi ka zalaka mabe mais ba tu ba oboxe c'est pas le mutu andimi ka zalaka mabe alors ba ndenge azala ko sala c'est pas le kutuzo mayelo wana po mona kitano mona ki oh mususa wela mabe bo o comprendre maman que o azala mabe pourquoi témoignage ando ki to sepela ko yoka mu parce que témoignage mutu azalaka pasteur mabe assez témoignage to bo yoka mu. Merci Gelor to rejoyons Balasima nzamba pambola bino Congo Kimia tv.com Moussala Grande Moussala. Alors Papi James les plafonds de Genève bamotunu yangwana to comme na suka nzamba apambola bino Congo Kimia fimbo check Amina nga triple X Amina nga Lasconi frère Lasconi et frère triple X non bien mon frère Ogi pas triple X voilà les combo yo mitisa libanda frère Ogi frère Ogi. Merci beaucoup. Otika la Kimia, 3x Congo Kimia, abonnez-vous dedans. Nous on est là pour vous. Mbalasima Bourgeois Godefroy, pourquoi tu vas témoigner Malam Ponaye Moussa Nuya Sali, Oyo Batu va témoigner toujours Malam Ponaye. Et l'oroni ya kinamo, il n'a qu'à ta poche, oh, et ça là, allons la bave bin dans la place, allons la bave Gérard, allons la bave Nabiso Venani. Venani, oh, après, et voilà, on est-ce que ça y est, n'a pas mon âme, mon bien monté. Mais après, c'est l'homme à son époque, quand même. Oui, mais voilà ce qu'on dit, de bon, mais il est dans la combat, voilà. Voilà, il y a un studio qu'on a un contrat social. Voilà, il y a combo, Godefroy, à combo libango, il y a Simi Masolo, mais tout au sein à Godefroy, Nzamba Pambola, ok, n'est pas Moussala Malamu, ndenge ok, Narango, va témoigner qui toko et continuer. Bino pas tu voyez un message que selon Godefroy boy pour la zongza boy non pas question pour dans ça ça qui toko à ça la générique à la té awa Frère Gelor avec papolango nenga mukete Congo Kimia franchement bolanda Congo Kimia non ça est publicité c'est pas parce que ça frère nangai to ebani kala non ça est publicité bolanda Congo Kimia masolo ya bien sandi awa. Merci. Ngamom na lobi amu. Congo Kimia masolo ya malamu ezali. Congo Kimia masolo ya malamu ezali. Papa. Congo Kimia masolo ya malamu ezali. Voyons Satumba. Marie-Laure Moka Dodoli Lokolo Batikayo Kimia masolo ya malamu Godefroy Mananga Bati Ofunde José Mbakani Akim Prince Lausanne Dada Bonga Occasion Lobakate Balingi Babomaye Sao Madiala Gigi Papi James les plafonds de Genève Olingi Kobala Yagana Congo Kimia Je n'apporte rien Olingi Kobota Yagana Congo Kimia Olingi Masolo Yagana Congo Kimia Yamana Tane Bosse Nana Kimana Manatala Lobakate Balingi Babomaye Pati Bofon Occasion Lobakate Balingi Babetaye Vraiment triple XL Lasco les princes Kimia masolo ya malamu Diemasuki avis du Kimia masolo ya kitoko ya manatane bose Ça c'est le générique Studio GM Record Congo Kimia TV nde masolo